Salut à vous, très chers internautes de partout où vous nous suivez. Nous avons une ville Babengi, Brisbane, Australie. Comme vous voyez, nous avons une église. Nous avons au revoir na pasteur Martin qui est à Brisbane. Alors, bauti ba ville belé, au revoir na bango. Sans plus tarder, na komemabino na kati. Bon mona ndenge batu baye ko pesa yo au revoir. Bon mona pe famille na ye, camarade na ye, communauté congolaise et outils de partout. Baye ko pesa ba au revoir na bango. Et aussi toko zwa ba témoignage ya pasteur na biso pembeni auprès ya ba membre na biso ya communauté. Bakoyebisa biso ndenge nini ba kiyebakie ndenge nini atushaki ba vie na bango. Alors sans plus tarder, je vous prends déjà à l'intérieur, on se retrouve après. Martin Tukumbana est né en 1960. So Martin Tukumbana was born in 1960. Il est né dans le Kassai occidental. He was born in Kasai. Il a fait ses études, il a commencé ses études dans le Kassai. He began his studies or education in Kasai. Il a continué à Kolwezi, dans le Katanga. He continued his studies in Katanga province of DRC Congo, in Kolwezi. Et plus tard, il est revenu encore dans le Kassai. And after, for a while, and then went back to Kasai, où il a terminé son cycle secondaire. Il a fait la pédagogie. That is the place where he completed his secondary level of high school in because the system in Congo has the speciality, we call it section, and he did what we call pedagogy. Il a obtenu son diplôme d'État à Canada. He completed his high school certificate in Canada. Il a commencé sa vie comme enseignant. He began his life as a teacher. Et plus tard, il a choisi la voie de Dieu. Later on, he decided to follow the Lord and follow Jesus. Quand est-ce que vous voulez servir votre Dieu? Est-ce quand vous êtes encore en vie ou quand vous êtes déjà mort? What time would you like to serve God? Is it the time you are still living as of now, or the time you will be gone from this place? Till now. Il laisse derrière lui et entre vos mains une femme et 3 enfants ici et 2 enfants en Afrique. He has left behind the widow and 3 children here in Australia, and 2 others are still in the DRC.
souvenir ni nous garder à papa Martin ou à Tiki Bissolelo. En tout cas, moi d'abord il bossait à passer dans circonstances tout coutane. Papa Martin, à vrai dire, n'ayeba qui m'inquiétait pas ici, mais c'était un homme ouvert à tout le monde et puis sociable. À la place tu as des événements, il y a des Congolais, Matanga, des fêtes, à présent. Et puis il était très doux. Il écoutait tout le monde. Moi, observation d'homme dans la salle qui est là. Donc c'est très douloureux quoi. Bien que c'est le chemin à tout le monde. Nazoyo kaka mawana motema ba Congolais biso to yaki Australie po na ko enjoy to zala malamu. To sunga pe bandeko baza na mboka. Mais to ye na Australie yo le contraire. Et comme inde to banda ko kufa l'air nyonso zo pesa nga pasi makasi na motema. Donc nazo mona nde na lobate na mona nde na osala te. Nzambe azwaka molimo na ye kende ko pema na kimia lokola azalaki mosali na ye. Azalaki via bien vraiment to fana na Malawi azalaki bien. Bosaki ne depuis Malawi? To azalaki na bien. Mutu malamu ata wapesinga conseil kendi faut na kota chaque jour na l'église. C'est pour ça na instaka que il faut na zala toujours na ye. Na zala toujours na matanga na monisa muru wana pesanga parce que na regretter munani ya kopesa ngai conseil wana. Eza mawa mingi po Pasteur Martin na yebiye awate na yebiye a partir ya Malawi na camp refuge. En tout cas zaki papa moko malamu aza pasteur musali ya Nzambe na nzai malamu. Azaki voisin na ngai depuis Afrique? Depuis Afrique na Malawi. Na bandai ko benga ye kaka papa po azalo kwa papa na ngai bakokani. En tout cas azali se na monieka papa na bandai benga su pasteur te oyoka Clémentine mwana na nga leki boy mwana na nga boni azongi boy mwana na nga boni. Nga na tika ye bango na 2009 Nzamba salisi na komi poto batikalaki mais Nzambe pa ye ko stia loboko ba ye bayaki awa tokutani awa papa zalaki bien mais na regretter mingi na ko regretter te po eza mokano Nzambe nzela biso nyonso papa ya wa beli en tout cas beli mingi ti lelo ekomi ke papa akufi toza kaka na matanga toye kolela papa Martin ti l'herba okendo kunda nde tokopanzana en tout cas nasengi merci mingi na bato nyonso ya Malawi toyebanaki na bango baye toza na bango tozo partager liwa ya papa Martin. Papa Martin alituluma sana. Kwanza naongelea mimi kwanza mami, papa Martin alikuwa rafiki yangu sana. Nilikuwa nasoma naye kutefu Bandemba. Ni na Brisbane? Yeah. Tulikuwa soma naye Bandemba, baba mzuri, alikuwa anajua kuongea na watu, hakukuwa na chagula eti Sudani, mzungu, yani kila mtu alikuwa rafiki yake. Tena mimi nilikuwa rafiki yake sana, tulikuwa tunasoma klasi moja. Pole sana. Asante nashukuru. Yeah. Bosala neti ngai bolandaka toujours Australie Congo avec si tu l'aimes. Donc tout le temps bosala neti ngai nazaka toujours branché parce que ezala bemission ya kitoko makasi. Bango kitoko makasi. Bosala neti ngai toujours sur Congo Australia. Féliciter équipe nano bana bosala mpena comme ba professionnel. Image qualité laisse tomber. Carré aux opposés, ma question nous a posé, tout se passe bien. Vraiment, nous avons encouragé Bino, nous appétant que jeunes congolais, beau continuer bongo. To l'union aux amis en Australie, même taille na idéologie en Australie, maman ancien, en tout cas, biso tout on a simano. Merci beaucoup. Le roi qui ne liboso quoi. Vous allez compter là, Australie, Congo, divina nansi bikando zakaka donc, bala sabino wakabikitoko toujours. Zoa. Congolaises et Congolaises, à ce qui concerne le carburant pour vos véhicules,
ne vous inquiétez plus, la solution est là. Station Touahafis. Station Touahafis vous apporte la sûreté. Ça, c'est du jamais vu en RDC, une station d'essence qui vous offre la qualité et de bons prix en même temps. Nous invitons tous les Congolais qui sont dans la diaspora et les Congolais qui sont dans la République démocratique du Congo d'y aller et puis donner quand même quelque chose de bien pour les Congolais qui les soutiennent. Nos adresses: avenue Morara, route Virunga, en face de l'hôtel Lumumba, pour l'instant à Goma, et bientôt sur toute l'étendue de la RDC. Station Touahafis, c'est la qualité. Station Touahafis, Yamwanamboka.